Zambalole azala kanangonga natango pité ko bisa bagolois ba gladiateur, pas de distraction. Faire aucun jour atika kotinda muzeki ndingu leka finga muto. Alors David Mombele so ozala ba faire na yo privé na muzeki ndingu petit nanga. Fallait bosila na ye. Oche musapina monoko dragon, hein David. Zala prêt. Bagolois ba gladiateur et puis papa ya Jésus de Nuance. Nazongeli ndeko David Mombele, santé médiocre, garçon à malédiction, Aebola tate, garçon mortalité. Je sais pas, Mayango ya biso poto et comme c'est batumso moi bateti Mombele. Rien que ba petit ngaka 16e arrondissement. Potanga na somanda na Paris, yo Mombele ozana no oyebi potote. Et puis est-ce que vous sommes à peine dans la vie? Pour ba grand abino nan baza ba somanda côté. Mon natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur nadambu. Bonjour, bonsoir, ça dépend Gonga Obosi, conseiller spirituel Jinway, l'homme d'Amos 3-7, l'homme qui est la clé de bonheur, les yeux de nos ancêtres et la voix ancestrale. Merci pour la confiance et fidélité au Bozarango, toujours le bosso ba poste téléviseur, ba PC, ba portable. Koyo kanzambi na bancetre à travers mon sali na bango, mo tinda mina bango. Na pesi bino mbote na kombo ya Jésus Prime, créateur des cieux et de la terre. Na tondi epe botondi pour na souffle fêlé ou abatelingana oza kolanda ngai. Na lobaka pena kolobaka toujours vie ezali faveur ezali droite. Moto moto obligé kankolo na 10 000 euros, na 30 000 euros pour appeler souffle fêlé. Ba kufi batiki ba avion soki pe ma basomba balinga ke ba pesa ta avion moko na bangale mama yembo mutazana 7 congélateur biloko plein mazo kwa rouler yango te bazo forcer ta cuillère ti mela ngana yo banani bato pamba biloko ezanga tina tozi souffle fele boni tozala ingra so za ingra envers moi sina yo ata fongola ke makolo bosel bolingo merci au pesa été. Or moi c'est soit kiti sous vêtement pour na mobile izabo la mo pe saleli yo ndenge mo mobile a quelque chose apesi moi si a saleli pe bolamu il faut qu'on pesa merci yo zela ka voisin camarade kambela yo bon pesa merci ceux qui kono pesa te meka kotonda botondi na yembe il est Dieu suprême créateur des cieux et de la terre et longona bakoko poye atambola kana bango asala kana bango. Kanda ezali makasi bagoloise gladiateur ya monde entier pour toucher la personnalité. Il y a Jésus de Nuance, mon amant Marie Maké, c'est le pouvoir et le capitaine qui amène la rumba congolaise et africaine. Otie Tembokati Kovo, Otie Bachouchou, Bandi Mayo. Bozo simba personnalité, ya muto yambo. Aïe, na wana. Mais félicitations à Bagoloise parce que déjà système qui est en analyse. Hein, bah faire ING plutôt. Bah au sala analyse je crois des langues ou lobikuna bah ko programmer biso sold out. Et c'est ça qu'on prend tous les là-bas 6 analyse na bango ceux ko za bango 72 heures bango ceux ko za bango 4 jours bango ceux pe jour moko bango parce que biso déjà faire ba billet dada. Pour l'exhibition que bolinga pas pervé. Pour l'exhibition que boyo kaka conseiller spirituel et papa na bino molimo bagola se gladiateur et puis papa ya Jésus de Nuance. Nazongeli ndeko David Mombele, santé médiocre, garçon à malédiction, Aebola tate, garçon mortalité. Je sais pas, mayango ya biso poto et comme c'est batumso moi bateti pour qu'on puisse moi faciliter le bien dans mon tout je t'aime. Ba fini neti ba petit nga ba monganza ba zaka wana ba fio ba mal à la tête ba vraiment mi ba lukala na ba ngona ba Paris mais na ndenge ya ba juja bazali et puis ce que na touché na ngambo ya ba Zulu ba nojaka bato ma benyonso ya Paris nano bato nanga ba petit nanga ba master ba collègue obi bato mabe wana tata molimo na bangunga Mombele. Rien que ba petit ngaka 16e arrondissement. Potanga na somanda na Paris, yo Mombele ozana no oyebi potote. Et puis est-ce que vous sommes à peine dans la vie? Pour ba grand abino nan baza ba somanda côté. Na Congo na zana ba ndako.
na Paris ndako na 16e arrondissement église d'Otei quelque part wana côté bato mama badamaka mwa bambourger na bango ba 50 € na palais côté Coudon na Manchester bientôt na osoma na avancaki déjà ndambo Canada pe na oya mobali alobaka na ba evre mobali alobaka na ba evre est-ce que para mobali ateke no pepe likamo mo ezalaki etali yo na mutu mususu kotisi nini mobali fotonga bandako nga naza na ba immeuble bandako pe ya sezali na kotonga pe ya milai lelo tokoloba na ba evre fe lobaka mobali aza teke fionton tolana na de image oyo vite fait. Mombele David omoni bandako wana moko ya ba chantier na moko ya bandako. Est-ce que vous comprenez? Avec Sibino Kade, mais il y a combien? Il y a 82 immeubles na Katia Congo. Tina ba province. Mambu yo fo saliza makambo yo. Kolakisa biso bandako na yo. Kolakisa biso ta ma boutique yo sala na Kenya. Malheureusement sala mondeni. Bo biso ba bateau to somba. Mbongo na biso ezaka teke no kaka mbongo e mona tete ngambongo e mona naka. Esunga ka bateau, esunga ka ba aveugle, esunga ba personne handicapée, e kota esprit de vie na Congo, ezara ba bateau de sadi e edaka. Ole ya ko toucher personnalité à Jésus de nuance. La ki sabiso ba evre. Ba faire na yo privé na muzeki ndingo. Ya faire na kati nini. Bien aimé, je parle en tant que conseiller spirituel. Mon colomo côté aucun jour faire rigola. Atinda moto le TV finga moto. Non. Ngara papa molima feri. Et je parle en tant que conseiller. Quand je parle, c'est vrai. Naza tata molimo ya Jésus de nuance. Naza la kadayi. Naza ba maître spirituel te ba ko ça vient maître spirituel kenkolo bantete. Ko escroquer bato na kombo ya fera yebi ete. Batambola déjà wapi balea wapi basolo la wapi. Naza bangote. Naza tata molimo. Il y a Jésus de nuance. Vidéo vite fait. Yo, to termina nani na Jésus de nuance. Yango nazo profiter ko ebisa ba gaulois ba gladiateur.
pas de distraction. Faire aucun jour atika kotinda musique ndingu leka finga mutu. Alors David Mumbele so ozala ba faire na yo privé na musique ndingu petit nanga. Fallait bosila na ye. Oche musapi na monoko dragon. Hein David. Zala prêt. Oche musapi na monoko dragon parce que nga moka na kobenga ba petit nga mona oya déjà Paris parce que nazaka na poto. Congo eza musala na salaka. Il y a le temps na gouvernement congolais et puis spiritualité. Na tambola partout. Bino ba poto na bino ba poto limité ozaka wana na France au Telengana wana. Pays musumo mobi mezate. Nga kendaka partout et puis na ba pays tout. Nazana bato mabe na bato malamu. Nga mona koyaka na Paris wana na buki makolo. Je crois pas que beaucoup makolo mantra moko kaso na salelo 2 semaines ovandi na po lelo za na po lobi na po na plateau wana ko kovanda sute o mona o sali diarrhée 2 semaines o komi boy et mimi yo na mabele. Faites attention aux autres musapi na monoko drago. Est-ce que vous savez que tango za kotelengana na wana kini tango za kotelengana na kini yawa mutasomela ko biya maroke zanga bandeko bazebele ba Christelle lelo akomani na poto bato balaki témoin muta sombela yo biya Maroko nga bien na flat hotel ya Fedelo quoi na Lemba na Karongi nga muna salaki okine ma Maroko ozonga titi lelo loki manzela na yo. Pourquoi bolinga kotombola sous place bat moko bavanda na bango kimi alio avandi na ye yozo ya kotombola ti touche ferré. J'arrive parce que na loba que tant que je serai vivant faire ça la bino boy boluka faire spirituellement bino n'empire du mal quelque tout ko déstabiliser boko kate bo utiliser même ba membre de famille ya faire rigola ba kokate bo utiliser banganga ba escroc ba marabo ba lika ba TV ba kokate lelo bo comme utiliser ba force mususu yo olongwa golwa nana ebiso d'abord yo zaka golwa ke yo soko longwe ndesi ko ki golwa esili na mokidi koma warrior kende balalo na sima David Mumbele kene koma warrior balalo na sima balala bino dana sima bo pesa position na binote ngala obengo dalvinate parce que za rien oyebi ngam na fula yo na media nga mutu na fula na media oyebi yango bien tala be mission nga na sala na yo ero wana ba yeba ki yote yango pesa yo vie ngam na fula ngo ezana ba 100 quelques mille ezali wana na uti hôpital en plein maladie nga mutu na fula ozala même pas na chaîne koleka na bengi petit na nga Christelle cha caméra ma mututu na fula yi nga bolinga te kola musama mususu vanda yozo komatina ba page na longue gola faire azelo côté photo ozo finga faire est-ce que makamuna yo na petit na nga musique ndingo et concerné faire donde bolaka wana ba ibisa bino ko no faire tina musique no finga bato non. Bien-aimé, Moses c'est mon petit frère. Moses Kindingo, petit nanga, ya makambo ebele. Lelo bilo mona Moses Kindingo ndenga komi. Boye bité force ni nezana selo ye. Tant Moses aza ko souffrir bilo bozala wapi. Tant Moses azo tambola na chemise moko ya pembe, pantalon à cuir, na boucha noire. Kaka yango chaque dimanche be mission, kaka yango atambolelaka, kaka yango akenda. Bino bozala wapi. Ndana bimsata 100 francs sombele lamba. Ba utambola ba saper ba ngona ti ba 1 heure 2 heures ba utambola tamso bazangelo ka kola transport nani afula kaye soki ngate bande ko TV za radio te nazo bazo tela bino image botala pen victoire ba babi kabinda na ba batika kin kanda to kende 1 de 0h45 to ke ba 1 heure moins do 1 heure moins to bengango 0h45 musique ndingu na ba spetira nga to ba saper ba oleka kotanda ko mo ba pedi ba zala wana mutu mo pe ba yemba yebe mutu ya o auto sala pia kana nini avant de sa kiria ba pedi on ba mele ba whisky ba moins cher ba 5 euros kiria ba pedi mo ba zara pe vita ba toile ya kabinda ba yebi yango ba ko mo bogela ba jeton ba ancêtre
na Dieu suprême o babengi nzambala la kate nga moko na volant na garde na nga pembeni tant na yebisa bino je travaille à la présidence de la République et teni na tambola nango ezaka police te ba ocha vidéo botala tant ba musée ba moni na telemi ba doyemba garde nini avandi pembeni nga pa la teni nini na longola ki bango touche na boutique les bango eloko ceux qui bolongo na vidéo na bazo landisa mususu bomona ye na salon nanga na ndako babokele lara bazo landisa troisième vidéo na ndenga vite fait bomona na tambola na yeti na ba fête ngamu na lakisa ye ba mission mususu auto sala akina pas Fabregas na lakisa inga Patrick Beckham na memaye bunga botala ba image e wana bino boye baka yete tangu yazo kemba tangu jini we simbi mona bato sala boulot na ye ezali marketing total nan ba image Koka Aseka en chambre de monnaie toujours l'argent lui appelle papa mangez-moi chambre de monnaie toujours boya bana ki balala nzala bote kena na bana bongo. Si. Où est le man? Où est les valises? Où est le man? Où est les valises? À quoi demander? Boka. À qui demander? Boka. Chambre de monnaie. Chambre de monnaie. Ne parlez pas beaucoup. Bob de Fukushima. Il a la force d'écraser, de construire. Fukushima. Chambre de monnaie. Fukushima. Papa Bana, il a bomoni ba image siko muzazo tambola wana na kabinda makolo mokili yebaki ete lero wana zokelele lamba bozalaka wapi siko tango tochekoni nzungu etoki asali kombo eza kopo na ye afinga sala busana rien à voir avec Ferregola Ferratina muta finga mutute na loba na bino med fois ezala ba série ba ndego Richard tindaki nyama kora finga mama ya Ferre oyebi que il y a des Gaulois aussi il y a ba chroniqueurs ba répondaki ba petit nga ba Liverpool ba nan tout ça et comment qui guerre mais quand j'avais parlé avec Jésus de Nias en tant que conseiller spirituel et père spirituel na loba biloko ezanga nga morabisote ça veut dire que plus jamais mutameka ko répondre bangote et na leka ki TV na la saki mesa oyo na koyoka Gaulois zo fingi na komba Fere ngamu na tio prison makamango sila kite Fera tinda moto te bande ko Fera tinda moto te o to bomona ba Gaulois nde bataka ka bato bataka ka Feri c'est pas Jésus de nuance alors mamna bino izalaki privé et concerné yo na mozeki ndingo mais profiter autant que faire assumer zala pré parce que yo na ko sa loka kilt moko bandeko kilt moko ndenge na saka ki d'élévation des âmes de nos ancêtres bancêtre bakufa na mabe kosenga nzambe batombwama parce que nous sommes les sommes de nos ancêtres mutazali sangisa bakoko na ye pasi toza komona elembo bakoko na biso ezana bato babotama na ba famille bakuta to ezana bato muso babotama bakuti pasi donc niveau zo vivre ezali niveau spirituel na yo est-ce que vous comprenez alors je suis représentant du bouddhisme en Afrique centrale Ferregola est bouddhiste papa na biso ebele alors tant on a sala kit d'élévation des âmes de nos ancêtres et c'est ngaka nini formulaire na pesaka muta komi ba kombo ya bato to bakufa na famille banda bana baleki bana ba mama leki bana bani na bato yo yebi na Congo ba musicien banini ba poti okomi enveloppe pour sali offrande na kati ya hôtel dédié to likolo hôtel dédié to tiaka biloko to bato ba kolia to tiaka mapa to tiaka bitabe to tie loso to tie mai to tie pourquoi biloko wana pour loso atoliaka fufu to kolia loso na mai mututo melango na mokili tango bansetre bayaka pona belelaka baye na kiltu wana baliaka biloko wana siko mutu moko te akelelaka eloko akolia na ndako mutu moko ta priaka na pananga na spiritualité alalaka nzala to azangaka mbongo
culte ezali. Bandeko, je suis le seul unique qui a une église. D'abord, bouddhisme en Afrique centrale, c'est moi qui dirige. Il y a des sénateurs, ministres, des députés, des ambassadeurs, des généraux, des présidents. Des prières chez nous. Bouddhisme ezali, spiritisme était tout science occulte. Bouddhisme ezali spiritualité. La spiritualité, c'est Dieu lui-même et nos ancêtres. Dans la spiritualité, comme riche sur les mototés. Si vous avez un na balancé bien culte, botala nenge que d'élévation des âmes de nos ancêtres. Ça les maga parce que ngana bato te ba marapo ba ko sabina le kite ve yakobata ma un fioto ben appel de vidéo akimi tina ba détail apesi comment non. Nazana bureau. Nazana église na Congo, na Kinshasa, na Gombe, kota Faden House et puis na Kampala. Awa nazoya ko fongola ya Paris. Na ke États-Unis na fungoli, na Japon déjà na fungola, na Tami, na Tokyo na Konizali, Brésil ba ozelanga, na osala tourner ko fungola. Yango nazo profiter ko senga pe ba konzi ya mboka. Makoki ezali mapango nazana ngona ko tonga pe. Mais bino gouvernement, il faut bopé ça espace. Ngana tia makoki na tonga temple ya monene. Pourquoi gouvernement faut pe ça bandeko? Tozo me botala na no kilt toleka. Donc, bref, on a beaucoup de gens. Ndako muvandi, isengo na yo mutu vandi ndako. Ezali ndako ya solution. La solution oppose yango, ils dépendre attitude na yo. 3 conception. Nous dans la conception de la réussite. Mais ça m'a azamasi. Solo vraiment. Mais pour y avoir que mais ça m'a azamasi. Faut obéir à l'orientation pour pratiquer. Un vrai spiritualiste à la boutique. Alors, à DR, vous allez très important dans la vie spiritualiste. Vous allez devant photo, devant hôtel, 0,4. Même pour la baptiste christianisme, mais sur le tangi, nous sommes 19, qui besoin de laisser raconter la gloire de Dieu, les tandis manifestés les jours en esprit et notre jour, la nuit donne reconnaissance à une autre. C'est-à-dire, résultat, nous sommes dans la moitié pour tous les plus. Alors, comment un spiritualiste se voit les gars 0 il faut tellement. Parce que 0 heure, il y a le dimanche. Vous voyez, ça les dit dans mon colonel, on va pas mis au temps, on va couper au temps, basé au temps, basé au temps. Donc, il y a plus au télémi, on va nous proclamer l'Indina. On va montrer l'élément que tu utilises. 4 heures, on dit les autres qui place dans la lumière. Au télémi, les sous. On va nous proclamer lumière de nous, on a domaine de terre. La domaine de terre. Nous avons la pause, place où on peut la pause on a parce que wana ndeza bisika oyo tosengaka imataka c'est sa solution et à matino rito deuxième message ils ont prière spirituelle na kansi et oui et pour la éviter et dépendant et ça les lito attitude ba pe makate to ba kupakate place souffle no souki on veut souffler olandi bat na parole baza pose toujours la vibration matino rito ya ba tourbillon ils aura nyonso kama be to pour que nous agissons abandé sur le bail c'est mon ayo ndova ndako zambo zo luka yeso zakati na ye buda zakati na ye un leader spirituel dans un quartier. Awa, tu dois pratiquer base dans la spiritualité. Spiritualisme ou spiritualité, et ça spiritisme. Spiritisme, c'est la carte spiritualité. Mais justement, c'est la haute niveau. Mon point numéro 1, mais justement, tellement nous sommes les sommes de nos ancêtres. Nous avons les couleurs.
Vraiment que dans le christianisme, pas bien une loi établie condamnation. Les années 25, verset 7. Par la montagne qui anéantit les voiles qui voilent toute l'habitat de la terre, les couvertures qui couvrent toutes les nations. Par couverture, on va voir les années. Il y a des familles qui ont une réclamation loi établie. Par réclamation, il y a 5 à 10 ans de balles aux unis. Par condamnation, il y a malade, il y a tout à coup de famille. Par tel que loi établie, vous avez $1 000 moyenne, vous avez 5 000 10 000 vous avez la lignée à Congo. Parce que vous avez des balles. Nani réclamation, c'est un coup de famille. Bakunda yo la capacité ya kobenga ye pe ya faire que azo sali po yo problème ça la déclencher amen ne richesse ali boso mesani kasana azana capacité ya kobixa mtakufa na masumu atteindre le niveau azana capacité ya kosola na ancêtre na ya kufa quel que soit nini mona yote kosolela mesani azana capacité maman tout ça orientation obéir dans la pratique. Vous allez pas me battre, la faute de la collinate, non, on les retour à quoi sur la toilette, yo l'amour à sala. Bible le dit, dans un lobby, les gens ne peuvent pas se mettre au christianisme. Mon bonheur passe par le bonheur des autres. C'est pas pour rien dans l'église christianisme, mais bâtir intercession. Rôle d'intercession, c'est quoi? Un intercesseur, elle doit toujours chercher toujours le bonheur des autres. Intercesseur, pour intercession, va prendre la terre pour la banque. Voilà, on est au rôle. Faut observer nani yango akemba nana sala besoin comme na ye sacrifier bouton pour na koma moto wana lokola bolamu ya modelika na nzela ya moto tant yo s'occuper na bolamu ya moto wana directement ya yo za le moins na prier égoïsme comment na prier égoïsme mais je sais mangai boté mais je sais ma yebo tant que lo ba yebo ya yo zo ka clair tout autres ni ka mai mai zo bila bolamu kama mana mesho sama outi mingi christianisme to denga ba ko na biso musika esprit de mort esprit de boyi nano yo kate muta kufa aloti si mutu moko ministre yebi dans l'époque yana mwana moko abotamaki bana ba bote de 0 à 8 ans za ko sumata zo subata batambola ki basango ba ke ba ndenge na ndenge lero wana na gefomola centre ke taba yeli na mwana wana présenter une chose mais il y a pas de l'entendre au début et attitude ni nous présenter la même chose sans pas problème pour avoir ce séquence sauter les gens dans la séquence tant au côté il faut comprendre que makambo moza so yé pour y avoir ce sauter anda on laisse ça nous ça je basi libali pour yo mo pour veiller battre avoir séquence dans la présenter les choses avant d'ici comment papa ni maman ni nani il y a un apôtre papa ne va pas mettre prière oreille 30 minutes après mon assoudation et ça force mon côté force mon côté le force en même temps comme on a faut utiliser tous les 3 colonnes. Zatellement on a trop fait maintenant au bout ça n'a plus bilan parce que on a quoi aussi quand ça là c'est pas content il y a aussi ma mabele au solar na bango ça les seuls unique moyen autoro solar sous na ba c'est à travers mabele et mabele biso moko ba to bebi si yango pour mabele zo ma faire si faut la bilo au moins 3-4 fois na ba kaso eza na tire position ça mabele wana bien. Mais ça n'est pas un mot toujours pour accepter ça accompagner esprit des premiers jours jusqu'à 41 jours pas le mois. C'est comme un obstacle. Oh bah c'est ça le maga trop. On t'a dit bossa kufa wana comme attaché. Ama obeda. Mais yo ça n'arrive pas wana tamaso kufa. On ça la gini. Mon nous t'avait la maladie yo bete kara. Osana force. Biso la musa bibe. Mais je sais pas massi. Il suffit à ça la contact. Mais ça n'est pas pour la pauvreté, pas à la pauvreté. Mais ça m'a les autres est-ce que vous aurez le roi Jésus-Christ? Est-ce que vous aurez le roi la féminine? Pour comprendre le fil à baisser, moi nous entendons les athées. Tout ça la moussa, la persécution programme il y a tout ça là. Tout ça la mangue, il est tout là. Ça n'a pas été tout ça là, il y a aussi les mamans.
mingi tant on a problème faut le responsable apesa oriento sengaka naza na problème te po elonga nasala nini oyo bakoloba no mpe tosa mwasi mobali éviter rapport sexuel eza le seul ekitaka force spirituelle mpe eza le seul unique moyen esalaki moto azala station esika moko eza lelo otebebisaka fe ya motokola rapport sexuel tala bavie ya bétidiane bandeko na biso mpe baviezomeba pourquoi d'abord mwasi so obingi na mobali mwa aza na 12 ans 13 ans d'âge malédiction na bino sikoyo so aza somoto moko azana yo yebo ozwi joro pesi joro ozwi kane force oki okutana motu moko baokushe na ye abengi yo force lobe ozongi susu lobi omesama osala basokoli ozongi na protocole oza na mokope na yo osala tochemine azwaka mpe lumière ata aza sympathise oyebake écart ya membre na sympathise membre aza na force koleka sympathise ya de sympathise oyo aza na force koleka membre oza na membre moko étiquette otana objet sacré na kingo opatikaka te sympathisant azwaka teore mingi azaka flair abeti naturel akendaka boye aleki yo na force ofolobaka équilibre eza boya eloko wana kanga makolo na yo omona monene na meshe sa osala mona n'importe qui omona monene na meshe sa abeti sete mingi kama mingi kuna tokozala respect kozala kilte na biso alelo bomona monde entier baza na bawhatsapp ba réseaux sociaux internet bomona lelo dezo monde entier donc na mesha baza leader moya monde entier belé basal soki te belé eye bazo pratiquer spiritisme et bien quand mesha makofi batie leader isama mibalo bazaka ba disciple et belé baboyaki moi ça diriger nde waki asali boy waki asali boy c'est tout ça au delà de makambo donc ba trop saté monsieur pratiquer toute orientation pays on a aussi du fond il faut résumer on a juste ça trois séries enveloppes ça la construction ça la quantité ça significatif partie des sonnets à touristes ses alliés chez mes alliés nous sommes responsables expliquer déjà mais so éviter le cas responsable expliquer yo ndenge nini na ko benga malade pour pratiquer son ko bomela ko c'est là ça la peut faire une chose à canon maintenant c'est très important azana rôle on a toujours temps comme ça expliquer objet mais tout à l'heure nous expliquer mon émission le monde va comprendre canon nazana mais ça mazani frère rôle na mazani tu aurais c'est quoi ni nous on va expliquer tout à l'heure monde va comprendre et quand je taille les amis ma commis on est là qui c'est ni biloko pourquoi tous autres tu as boyé tout merci Binoni merci bomoni kilte ndele kaka nazongi pourquoi gouvernement fait pesanga espace eza lokola moto bengi oza na problème ya retour d'affection moi sakima yo alinga bala pe mobali mususu oza na besoin moi sino azonga boboko la bana to mobali akima oza na besoin azonga boboko la bana to lingo détruire moto mobo to lingo construire loko mobo to oza na besoin portefeuille to oza na besoin ya succès mukanda oza na besoin visa malédiction mari femme bemi do kanyo oza na spirituel financier ba kosala ofele te il faut fouta parce que yo fele la mokili ezalaka te ato zangi au défi au pesi et comme motoki na yo pour moto défi comme ya yo motoki wana eza na pouvoir motoki wana ndeko permettre ko to accomplir oyo sengi ndenge moko gouvernement ngana zangi makoki te moto na 119 balinières Léon a commis 24 bateaux. A Rosanga Mbonga au Somba le Pang, Moutana ma pang combien? Ba immeuble écoute na otonga, pour moni ba image. Mais gouvernement faut payer sa pose à la force. Parce que kuna to ba no salaki d'élévation des âmes de nos ancêtres. Bato batang sama kilana este pour Mboko Congo. Ba mama batikala ba veuf, ba papa ba kufela basi, ba bele batikala ba blessé de guerre, ba bebele miku etanga katana. Makila wane tangamba. Bandeko wana bazo mérité tout ça qui d'élévation des âmes de nos ancêtres. Tant que ça là yango
Congo est vivre paix, santé, prospérité. Dans le bagage, il y a une délivrance à Congo, ils ont 25-7. Délivrance à Congo. Ésaïe 25-7. Et sur cette montagne, il anéantit les voiles qui voilaient tout l'habitat de la terre, les couvertures qui couvrent toutes les nations. Ngomba wana montagne yangoyo. Jinway. Un Jinway voit ce que tout le monde ne voit pas. Un Jinway n'émerge jamais à cause de ce monde. Un Jinway risque que ça vous pour une cause juste. Un Jinway est né juste pour le bonheur des autres. La seule dignité d'un Jinway réside à l'accomplissement de son devoir. Nakoma Kanasuka. Ngombande Zali Awalo Sambu. Awande Tupanzara Balo établi condamnation réclamation. Lia Bakatara te bien aimé Moutako Sote. Dadi Akatakele. Dadi na yoaze escroc. Azo escroc Kebino na dim. Dim a permis de pasteur à Zongo chaque fin du mois. Deutéronome 14, 22 jusqu'à 29. Lis, 22 jusqu'à 29. Lis, Deutéronome 14, 22 jusqu'à 29, vous allez comprendre. Vous comprenez la dîme, c'est quoi? Et qui mérite la dîme? Loi établir, bah, la bino loi, pour anda kuliba les athées, 10 ans de mariage, divorce, mouta péché mbongo, et qui n'a mon pépé, aux ans 100 000, 200 000 euros. Et qui n'a mon pépé dépense à malongo, ça les a tout le monde en bongo, et si le maboko et toboka, je fous à banyongo, yo, konso yébité. Obi kazana bateau à côté de 1 million d'euros. A Tchangoka na saki bulubi a Sutuki etikali 100 000. Mbongo elimwe. O bongi saka mbongo pamba ba dette spirituelle bazo benda yo. Izamoko. Et cause à la réclamation bazo réclamer vers chacun. Bazo réclamer vers célibat. Bazo réclamer yo vers. Alors, le seul moutou ou à purifier à calien. Oya mutazana siya maloba même diabète mama leki mama kulutu mama tel bobelango même sida mutu tete même situation na bato maile na famille misale zate bozobota basi bana na bana bozobota ba mibali pe bazozo basi et donc ça dit bozana siya maloba pasteur apôtre prophète catcher marabout magicien bescro ana te ba kolongolango po bazana ba bescro vrai zanga mutu aza kolongolango ezanga ce qui est spirituel termine dans la spiritualité ndenge moko ba papa na biso Mobutu a servir nation congolais 32 a besoin de Sundole na Maroc yo quand esprit mutu wana ezana sengo papa na biso Joseph Kasavo bokunde na mission so na Congo central ta salongo na tombe bo salarate le mumba kufela mboka oui bo pesa ye férié bo le mumba kufa ye moko po ba chombe batona to bazo mériter ba kit d'élévation des âmes de nos ancêtres ba rosi mukendi batangisa makila pona Congo tout le monde ba généraux ba kufa na est ba velanga defe kayimbi Sonama général Defe Kayimbi nous sommes Kolobate. Il est grand bon, il était grand par rapport parce qu'il a commis Kondo spirituellement par rapport à âge mais Nazalaki papa spirituellement ba fréquenta ba zala na 14 ndako il y a ta 20 euros monnaie kana manette na single la clotte yata ino monnaie kana manette est-ce que boye bi force ni do ça dit batoto batangisa makila pona Congo bazo mériter baki d'élévation des âmes de nos ancêtres siko to sala ngo wapi église langa na tongi juste na gombeza muke il faut siko gouvernement et sa place pour na tonga ya monene na lobaki ya guerre ya makamutali est ba permettre na 3 jours ya formation na bengsi bato na former bango après to kitiku na barola ta singlete sous vêtement te bilamba normal barola fufute to la makase ya pa ma missionité puis to mela ti ya rouge sukale muke 14 jours ce qui est guerre bitombécilité nanga sengi pardoté oh Kagame sengi pardoté bobo manga na stade de martyr. J'ai la clé de bonheur, je suis l'homme d'Amos 3.7. C'est moi qui ai la clé de bonheur. Tout le monde qui a période de guerre, tout le monde sa chance dans le domaine. Bino boyo kwa kite. Tout le monde de boyo kendele. Maramabila, oh maramouya chef de l'État, et talibi sauté. Soki, ba bengi singa ba pesinga mission. Na sengi gouvernement bongote, moi j'ai la force spirituelle. Et ça ba chef coutumier te ba ilo te ba sur ce village, ba tout a pamba aussi sa guerre à Congoté. Moi j'ai la clé. Dans le bagi soki 14 jours ici, il était pas bombing dans la stade. Tu le rends la permission, ba le bagi to réfléchir. J'attends. Bino bokanti mutaliki TV boazolo ba makambo, ayebi o yazate. Si la pesa bino exemple à Karashika 1. Filme moi à Hollywood ba Karashika ba Nigeria ba sala. Moi sur sala qui rôle ya Karashika 1 ko bima cimetière ko sate. Ba liaye. Yo zo dévoiler ténèbres mon spirituel yebi o te ba melaye. Quand tu pars
l'art de la spiritualité. Il faut meiller boza wapi. Et puis combien de batakanga ba mo ba melama. Pharmacien kutu. Ya do aller Yaoundé. Ba sale kilt muto azana na zo dévoiler bisobo. Ba beta bala temple la bango eziki. Numéro 1 na bango ya Afrique centrale la Benginga. Ba inviter ngana ki ba sale offrande na prier mam na bango izongi. Na sale émission na chaîne moko awa na petit nga mona déjà mona tanga ko mona mboka za te chaîne ya Kisasa. Et pas ba petit nga Nicolas Sombi asalaka. Chaîne wana mo to tanga ngo izate. Ah Nicolas za émission mo samedi na chaîne wana. Ndi ko mon pe na déjà sala na yambanga to sale émission normale na le bel spiritualité. Obi kolo chaîne akanga émission na. Abi yo sa sona chaîne ngate komo ko yamba muto a dévoiler rabato. Muto a dévoiler ngambo biso to zalaka. Ngambo nini bazalaka. Il y a négativité. Est-ce que vous comprenez? Bozana muto zamba benga tinda mais boza aveuglé. Bovani na bolamu mais bozo lukango musika. Yo zali Afrique, vous allez Congolais. Na endo ke lukanini. Bendie ba mo bazozo makambo pananga. Ok Bénin, ok lukanini ba benino bazozo makambo pananga. Na beta bino histoire ya la fio mon ministre mo kaboma ki na zemi ya 8 mezo ke 9 mois. Oka ba prédateur ki bazakanda ko moko mobala woti pona ozala mukuse ba teba kuchi na yeba yona ndao tela biso biloko. Ozole mona musala te yezeme ko munene. Achema maboko. Acha fufu male mobala moni o retard beta zetali boka fia kufa sur place. Ba kundi no selekele ki normal ma ba droit mike akoma bimina mobali. Donc na papa ministre bimisa bambongo be église ba pasteur to ya Congo bo mona mata musique ba tutu ba sala ba évêque ba kokate ba kebene ba tambol ba ide Zanzibar ba ekutana monseigneur Clet cardinal ya Benin Mobimba. Clet abime bouti Congo bouti muto mo azali très puissant. Na makabinde azana force. Ya aussi sa mamu nani oh ba jini we oh ba mise ba yemba ka wakabela ba mise ba bi kaye obo négligé omoni bosimbi diamant abimi lokwa diamant maboko kizengi akansango likala bwake ye kam tako sisa ngana ko pesa bino juste calme apesa mai ya muke tant moi si ma yena ababokele mai ay mutabagelo mai na yo na iboyi akomo bimela na cardinal ba benga ngambango ba tinda dura ba yena kondana nini wana bolinga bato baloba boni il faut na lata sutani il faut na tia maseke po bondi maki nzambe na bakoko bazakatilanga nazalaka maître spirituel te boyoka je suis spiritualiste je suis conseiller spirituel nazali magicien te ba magicien baza escroc basomba ka numéro abongo na papier mbongo po impressionner so bengi ozango te naza marabout pété négativité, catcher négativité, basango, multitisme, négativité, bokilti spiritisme, négativité, spiritualité za au-delà. A tous un problème n'anganga, na sango to kiltis benganga futa doit to liaye, o lié mbongo. Eh, na melaka mutu tu sango ni na liayo, catcher na liayo ke pema, o kiltis na liayo. Donc pour nous ala mukuse, nazo tali sabino, bachaka musabina munoka dragote. Mutu tu azana besoin mbongo ya bien o escroquete o boka ki banka batute o sala ki fausse chocolate mbongo ya propre argent saleté o lingi portefeuille porte-monnaie bomaka makil bomaka montote senga makila te ni avant ni après le seul eloko senga makila na domaine mbongo eza valise magique pour valise faut futanga 4000 lina moto ko sanzela yo 100000 portefeuille senga makila te porte-monnaie za misato sele makana baloso baloso na tosoma na mbongo tindaki bato ba konata baloso na baré pour ba disciple batamblor la baré to bato de belle chance la bango ba récupérer et en mon porte-monnaie c'est pour le bonheur des autres il faut ça la entreprise il faut songa ba bola ça la songa ba famille pour mbongo zozo bomaki motote ni avani après ça ba chance à bato trois catégories à portefeuille moko sans 30 000 euros moko 15 000 moko 5 000 il y a 30 000 il y a 3300 il y a 15 000 1660 il y a 5 680 c'est le besoin na ba projet zanango au lobby so lingi ya 30 mozangi 3300 ozana 2000 keke na oyede ce que za goloas en facilité au lingi mukanda dire à portefeuille na mukili 5 ans nana zana besoin mukanda sali 30 ans 40 ans na poto prophétie refina refito pc mukanda une heure de temps to recommander prophétie rebengi nana lingi visa Canada ko to ba rendez-vous aux États-Unis Schengen nani alingi to la malédiction to benga na mwasi ya butu to mobile ya butu na nazana sida diabète hypertension cirrhose des foie cancer
faiblesse sexuelle, voilà, paralysie, mon abota mabia comme kizengi, mon abakuiti, bangage mon la club morabal, nani azana besoin moi sina ya zonga mobile na zonga. Mobile ni moi ça c'est la mabia ngtolia eto pinirie. Moi c'est ni mobile c'est la mabia ngtolia eto pinirie to sana protection ba ba pété yo mtolia. Colia a permis, Kobik ça pèse a permis. Et pour dent pour dent. Mutalongo bilamba yo kisonité. Bo mutotano ka mutakala yo kasoni. Asala ki mabe yepe comme yo zongi ça sincère. Au fouti droit aux résultats. Ah mutoka mutotoleka raté pour bon tozaka nango ope singo ba kisingo pimelinga na za déjà nango yo muto souffrir. Muto prête à serment pour le bonheur des autres aleka mutoka mutote mbongo eza makile les esprits et bon maribik ça que lo ba yo kaka. Les sels spiritualistes ya vrai na Congo en Afrique ezanga. Benga ba pasteur na ba maître spirituel ba ko escroquer yo kolela ba escroquer na mo ka fona na mbongo na passe okende la okende yo mona ba ngba vajaka potoni si yo mona ba maître spirituel ba ke Europa uni d'abord ba oleka bilingi na ba ngwe affiché. Moi je suis passeport rouge na moda na gouvernement na za mokonzi na kenda rapporto nyonso et puis na ndako na 16e arrondissement ba ngba appel vidéo ba kima audio ko ta osala te c'est ça ba détail na tina mo apeso komba mutu mususu pas because escroquer yo biso te escroquer moto te ngala le sarate na ce qui saka plus 243 81 330 54 38 plus 243 81 330 54 38 numéro est affiché wana ING Arena tose la publication ya sold out bandeko to tikali na moins de 2 semaines à le bolon à la distraction petit on a mon bel azé le côté tose à la focaliser na concert beta mayeto s'occuper ne après Simba pose au capacité, tchalo boko na motema, yo mutu makanchele ki bele, cause la ba illusion te, cause la pessimiste est là toujours optimiste. Mon échec te, mon a toujours réussite. Quand Amisu active foi, tout est possible à celui qui croit. Hébreu 11 verset 1 6 dit la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration celle qu'on ne voit pas. 1 Samuel 17 45 David a bombé Goliath pour na kondima. Yami balé combé la guerre Tezakia Saoul. Nana zo subir makambo ko mbeza été. Tellement la porte Jérémie 15 18 dit Seigneur pourquoi m'a plaie douloureuse pourquoi ma souffrance est telle continuelle qu'on leur répond à qui na 33 ans le baki invoque moi yo pe pourquoi les lotongo les lomo ya lelo ça dépend ngokuta na vidéo invoque Nzambe na ban c'est à travers conseiller spirituel to bondela éternel Dieu tout puissant créateur des cieux et de la terre merci d'être là au le baki vas-y parle je serai toujours là merci d'être là au salaka les kamute ceux qui nous révélé ce que pas nanga mo sa na yo tenkolo talabana na yo liboso ba poste téléviseur ba PC ba portable ko yoka yo nanzela ya mosali na yo ba maladie bazwa guérison ya tekotak au nom puissant du Dieu suprême créateur des cieux et de la terre ba bazali stationné spirituellement tekema na bango et tambola na kombo na yo zamba kela likolo na sepe ba koko na biso paix santé prospérité za la partage abana la ba balingi mbongo ba balingi libala ba balingi mabota ba balingi mukanda ba balingi visa ba balingi élévation malédiction le établi condamnation réclamation longue ba balingi ouverture balingi makambo ya kitoko ba benga mosali na yo mimonisa na kombo na yo nzamba kela likolo na sepe bakoko na biso to bonde na kolima to lobi amen benga numéro yango wana ezali affiché na yamba yo na sunga yo na longo l'église na yo te préparer à venir à lobby para malunga aloka bola mabana na yo okemba sofa olela kolinga te komona pe kolela bana na yo pour le bubuka il faut les lolona si olona ki na bakacher mamarabu bokiltis basango batandingi na ndenge ozwi solution te mais quand nzambelanga pour une heure de temps tu seras toujours la tête et non la queue. Merci. Mon atie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu.